Au lieu de parler en interne... Hier, au lamuko sali biloko lia pona yo moko lié. T'as dit archange. Je suis pas la seule à vivre pareil avec toi. Tous les temps, tes ex m'écrivent comme ça. Tous les temps, les gens m'envoient des preuves comme ça. Mais j'accumule. Toi-même, tu sais, Archange, arrête. Le fake, là? C'est pas les fakes, Archange. Natacha? Laisse Natacha en dehors de ça, n'a rien à voir. Laisse l'enfant d'autrui. Parce que si tu mets Natacha, si elle vient témoigner, c'est horrible, Archange. Qui témoigne, on dirait que je suis Ce que tu me fais, c'est même pas qu'à moi que tu as fait. C'est Vanessa. Je vois. Dieu voit. Jamais je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect. Jacques, quand tu m'as traité des putes, tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte, tu m'as laissé ici par terre. Infamie, j'allais mourir, t'es parti. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit je vais tourner, aucun homme me mariera. T'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis sale, que je te dégoûte? Oh mon sanino, on s'en t'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale? T'as oublié? Quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir. T'as oublié? Et tout ça, j'accumule. J'accepte, j'envole. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu me donnes quelle réputation? Mon livre peut sa réputation, Didi. C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi aussi, c'est que tu es en train de vouloir me faire. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais tout ça, je pardonne. Je dis, je vais accepter, je vais pardonner. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Lui, tu as le droit de parler. Parle. Moi, je ne vais pas parler. Je ne lèverai jamais la main sur une femme. C'est faux. Il avait assumé qu'il m'avait tapé. Même son ex est témoin. Natou est témoin. Quand je suis avoué, tu m'as demandé pardon. J'ai dû même aller chez les psychologues pour ça. Quand j'arrête. Contre, tu vois que tu n'as jamais accepté. Hein? Tu m'avais tapé ici. Laissé ici par terre mal. Mais ça, j'ai aussi pardonné. J'ai accepté. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, pas encore. Tout ce que j'aurais voulu seulement, qu'on s'assit, qu'on se parle. Quand je commence... basalinga bengana okeka alobi ke ata mobala fingi ye abomane libala te. Wana eza ko swana ya pilipili mungu ya bolingo na bango. Abomane te, anin pour l'instant dani na poso aboma libala te. O ngana yokaki na munoko na ye na video. Azanye na poso aboma libala te. Et que biloko mobala finga ki eza makam na bango discussion na bango eza nango fo atani na makwanza te alani na papa na ete point barre. C'est tout. Eza makam na ye ni to beta masolo ya bato ne to mona mervinga ye azoko expliquer que nenga sunga mobali banda kine to mona pe ndenge to moni pe Vanessa ye. Je comprends pas. Je manque d'amour. Je vais juste être aimé. Je vais... Oh. Mais yo lingi ba linga o mutabone ko linga o. Ake na ye luka mutu mususu. Comme on dit, l'amour est à l'auto. Au bêti, on gagne, au sepeli. Au poli, on dit mon pola. C'est comme ça. Voilà. Moi, 3 ou 4 bateaux. Oh, bah, ça peut moi vina bango. Après, toleki. Oh, y a un retard à linga revoir, analyse ya Mama Congo. N'hésitez pas. N'hésitez pas sur YouTube, Mama Congo TV, et Zawana. Bah. Allô, bonjour, ma belle. Bonjour, Necomac 242. Allô, allô. Necomac 242. Bon, bah, donc, ça, la demande, mais moi, c'est ça, bossa naïnaïe. Comprenez, hein, la famille. Vous comprenez. Ah, vous savez, bah, demande, mais, oh là là, je comprends pas pourquoi. Allô, bonjour, Ndekoani. Bonjour Nadia, bonjour. Ah Nadia, ngani ngana lobaka boye. Tellement ça la banalise na okitoko. Au moins c'est problème et les réseaux sociaux. Koyaka kutuko. Donc yoko banakate, c'est là bato so ba lo bana suka sko yé au corriger, au expliquer. Pour façon au décortiquer likamba moi on va de ça. Na leli en fort. Et aka likamba va c'était na makamunyo surtout au défendaka. En tout cas, bravo ma sœur. Non. Il n'y en a pas deux. Bisous, je t'aime. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Très gentil. Bon boulot. Merci beaucoup, la famille. Alors, une autre personne.
Ah, tous papa un biso que j'aime beaucoup. Alors bonjour Ndekolinda. Bonjour Maman Congo Boni. Bien. Et ça papa ou maman? Non, je suis un homme. Nachaki kombo wana parce que na kombo nanga ya mboka babandi ko anarkenga trop. Yango nachaki kombo wana pour masquer mon nom. Bonjour papa, pour la moni Linda, c'est pour ça, désolé. Oui, bonjour Maman Congo. Non, ngai lokola kande ko ya mwasa uchiko loba. Na landa ba analyse na yo malamu vraiment na sepelaka mingi tcha des analyses très profondes et se réfléchit. Donc vraiment na landa ka mingi de temps en temps ce que je ça là ba live et après donc na linga kaka na présenter yo ba félicitations quoi. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire monter quelqu'un que je respecte beaucoup, ma point de vue, nae. Namoni awa papa, namoni papa Fabien. Voilà. Namoni papa Fabien, et je sais que vous êtes beaucoup aussi, vous l'appréciez. Donc, quand papa Fabien est là, on lui laisse vraiment décortiquer aussi sa pensée. Donc, je vous laisse accompagner de papa Fabien. Bonjour, papa Fabien. Bonjour, maman Nangaï. Maman Congo, bonjour Bandego Bolanda Bisson fait, merci vraiment. Maman Congo nga na ebisa konga eloko nyonso yo moko lobaka analyse erbaye nango. Même avant au pesa conseil, même avant au finga bato. Yo moko avant côté la même mutu. Avant pesa épée raison. Il faut tala e bandaki ndeni. E komi kuna ndengeni. Asali bongo pona nini. Nani a bandi, nani a yeko sukisa. C'est pas parce que nga na bomoni ke na beti mama Congo ye musu mbata, mais boye bite loko nini musu asala ngai o eleze ngai mususu etomboli be et salinga boye. En fait, et là on a comme koboya totika la ko vivre na hypocrisie en fait et surtout bino ba maman en fait. La façon au bo juger ma camp. Mama Congo bota moi mobile bota moi cité. On est d'accord. Moi j'ai des garçons et deux filles. En fait, bazaraba mike barabana. Po ba mamé belé ba komi koloba ote manque ya kokola na ba parents batu nyonso tout na mokili bakola ba parents na batu musu ba botama ba mona ba parents ba honte makola aza parent papa na vie asali yango ndeni asali par magie ozo comprendre asali par magie non mais pourquoi ça parent papa pa na parce que ayebi alobi que il faut na zwa rôle nanga au sérieux naza papa na zwa ngo sérieux yo zape moi site ozo rôle no ya ki maman au sérieux. Mais ba mamé belé na ba papé belé ba zo ba rôle na bango qui ba parent na au sérieux en fait. Ba kan sara ke o boti na yo o komi ko sesa ba no ba aventure. Parce que loko yo zo sala. Lobi yé pa boti moi bana mibali. Siko so moi na naye. Ake ko répéter yango. Et ça biso ndeni. Na lobelo mo mama Congo. Combien de fois bokote li bana basi na babiloko ote mobala sali boy mama vanda boy sala boy mais bande ko na bino na ba conseil bo pese na sima bayoke libino oyebi pourquoi bayoke libino te parce que ba o traiter no maladie ezakati na bango te mama Congo parce que boyaka tous les jours bokote la bango ote basali mabe ofingi boy nini boy mobali wana bo modir même mwana mbala batu amona bola mute. Mais yo moni ke bande ko ba fâché ba côté liyo. Mais yo par rapport Ndekolanga 2024. Papa Fabien, il est vraiment largement le bienvenu dans ce panel et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ma réflexion naïe. Ce qui pour toi azo le belo l'autre côté ne commente pas ou aucun non na balève ou sous zongi après parce qu'il va prendre le temps pour parler. Donc ceux qui yo ont mal à l'aise. Donc, ils allaient bien au lieu commentaire biso boye, tout le monde a commenté nos cas la même chose et zonga ou au commenter ou aucun non côté la lève msusu après les papa Fabien si ça po oya parce que il y a des gens qui ont l'habitude de me suivre et quand papa Fabien il est ici, ils apprécient aussi intervention naï. Ceux qui ont na c'est dans mon cause c'est bien ngote donc kende oya après dodo kolo. Je continue papa Fabien dodo kolo. En fait, mutuma otalinga ba sa ba ni mabe mama Congo. Parce que eloro dans loba c'est-à-dire quoi? Parce que to côté li bande ko na biso pa basi, to take bana mibala batu pe mingi. Mais bande ko na biso après avoir ko côté là ba misu ba zongeli biso te botela inase. Mais oui to yo lobi to tiele inase, siko herbiso to tiele inase. Yo siko changer nini? Parce que lobi sou soko ye, to sa sou banalisme mama Congo.
nayebi te so na oke mabe en fait so na oke mabe olobi na nga parce que toye toye to fâchele mobali yo osali ndeko na biso mabe osali ndeko na biso mwasi mabe pourquoi sali bongo 10 minutes après ndeko na biso alobi ote boyokele ya mobali nanga boyokele mawa mobali azongi na ndako mais mobali azongi na ndako mais qu'est-ce que toi tu as voulu changer quand na mobali wana et loko ni yo o apporter sous pour changer pour avancer. Si on a 2 jours après mama Kongo yeli suba yo bisa mama Kongo e indi kuna e baby nini lisusu o mobala nga beti mais beti su ndengeni to yesu to banda koswana o mete biso ndem to koma bazoba en fait biso ndem to comprendre te pourquoi parce que ndeko na biso à se faire respecter ye mon côté mama Kongo pona lingu il faut nga mona milinga nanu pona bikisa yo il faut nga mona ndima ko mibikisa na koza na libulu mama Kongo na zwi singa na buaki soki yo ndimi ko simba singa wana te po bima otika kana libulu malgré babwaki lo singa. C'est-à-dire que yo bis tozon lelo to komi ko linga kondima berer na biso te meto linga ke abota ke ka mama Kongo po selinga mabe mais pourquoi zozonga bongo pourquoi une première personne deuxième troisième pourquoi quatrième pourquoi cinquième donc c'est-à-dire que na mokili donc so toza de 100 mibali donc biso nyonso 100 mibali tozaka mabe ko mama Kongo na vi na biso nyonso 100 toye c'est-à-dire que yo eloko moko changer pa na yo ezate c'est-à-dire que biso mibali kaka to mabe mama Kongo mais biso pe to vivre ndeni na basi na biso to réussir ndeni parce que mama Kongo elo mutu moko te a resistaka na facilité ezara toujours na difficulté l'homme prend sa force en fait to tire au moins ezala yo na be preuve moko bonde o tiraka ba force na yo ndete yakayo échanger comme si o mama Kongo eza o se forjaka boete mama Kongo na ba cicatrice na yo oyo kutana na ngona vie nde sala yo zala oyo zalelo o komi koloba lelo pourquoi parce que zo pesa ba leçon chaque mouvement zo pesa o leçon oyebi ko traiter ngo pote kauki o kutana isu na ba leçon mais tant que zo yeba ko traiter ba pota na ote okokoma na ba pote ko bimisa ba mafina ebeli et ko mema ona liwa parce que oyeba ki ko traiter ba pote ya mike te o négligeaki en fait. Et loko biso lelo to komi ko kutana ona bandeko na biso na ba réseaux sociaux le so tali bien eza ba mêmes erreurs o biso to ya ko défendre bango eza ko se répéter mais to ko tika ka te ba potango ezalaka yo fungama ba to tongi lelo lobi to yesu to retongi to zo tonga kaka même potan na même place oyebi ke koma mabe e koma affecté mais si ça comme affecté biso to bando kansake ba mibali ndemba oya lokwa ba parasite mais tandis que ndeko na biso ti lelo ye moko a se soigner te. Vous comprenez? Mama Kongo bolingo, il faut pas balinga yo, il faut muto, il faut bolinga na muto, bolingo ko za la mupanzi mon côté. C'est-à-dire que l'homme donne l'amour, la femme vient de redonner. Le problème est comme ko boma biso bande ko na biso, bino basi bo comme ko pesa biso bolingo sans que biso to pesa. Mobali to biso mibali to rabenga en fait. C'est-à-dire que l'homme akangama kana mo so lingi mingi en fait. C'est-à-dire que yo il faut comprendre pas bando pesa bolingo, il faut comprendre que cet homme penanga na zakaya ye en fait na fanda na motema ni. Tant que fandi na motema mobali te yo aurait donné bolingo mama Kongo. Yeba ke bolingo no poto. Yeba ke ozo semer na trouble en fait parce que arobimelo ingra parce que yo comprendre ki te ke yenda linga il faut mobile yo nzamba pesa bino instinct wana mais si lelo na mona ka base beleno ba activa eloko wana te o comprendre que il faut mobile ya linge nanu po ya banda ko pesa bolingo soki yo bandi ko red ko pesa mobile bolingo en avance yeba ke au moins na bolingo no na opoli na bolingo no na opoli. C'est-à-dire qu'il faut, on m'a dit bino baba si bofongola motema, mais c'est pas à la femme d'ouvrir son cœur, c'est à l'homme. C'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui aime. Et maintenant, yo comme ko zwango, c'est-à-dire que yo osanango o yo lingi. Oyebi so mobali a lingi yo. Yo, oyebi ko kosa nenyo so lingi. En fait, a comme aveugle en fait. Tu o comme on a raison partout. Ba ba mono mabe, yo bimiso super belle. Ba tu ba mono impoli, yo mono poli. Parce que yé na kata mutu non c'est mama Kongo. Mais so ki yo moi si o lingi mobali plus oyebi mukolo okuta na oyebi so ba défaut no nyeso ozaka impoli ozaka kempoli oza impoli mukolo okuta na o motema ne kutane accueilli en fait c'est pas à la femme de s'attacher c'est à l'homme de s'attacher au moins so mobala s'attacher no mama Kongo a oti côté parce que ayebi ke oza précieux na ye en fait a luki eze loko mo bando okuta na ngo lobi e na zui yango mobala azaka bongo era kanga mina a bloquer yo muto osimbo azate mais ce qui yo moi so komi ko oluko s'attacher na l'homme c'est-à-dire que mobala ko se détacher na petero benga ingrat à la longue et yango notre sœur olinga sala olinga s'attacher na muto nana s'attacher na été
parce que l'homme ne l'aime pas. Et toi, tu forces. Et il faut mobile. Bande konanga, bo activer le kwana. Bo tika no mibali balinga bino. En fait, na bolingo bino, et comme que son mobile a quitté alingio, yomba moko sopani. Ah non, c'est lui. Le mec, il est beau, ninité. Bolinga abiso na beauté. Bolukara bo mon intérieur na biso en fait. Et les jours que vous allez faire ça, bo mona ke bo zaba femme heureux. Vous en comprenez? Au moment que mobile olinga vivre le plus longtemps, au moment basi muso aza plus impoli, mais pourquoi au moment beti pe 60 ans mobile mobi, mais c'est comment basa landeni? Non, mais parce que l'homme, il est fan ya moi sinaï. Mobile mutara fan fanatique à moi si c'est pas la femme. Soyo moi so comme fanatique à mobile yeba ke couple on a, mobile non d'autres po pamba au sale lorote po, y a s'attacher non na yote. Laisse l'homme s'attacher. Bon au moment que bo vivre belé. Et il y a des hommes au ba s'attacher na basi na bango ti le bazana basi na bango. Attends, finis-moi ça, je m'en fous. Maman na yesoko yebo po yem to koma lokwa parapluie na yo. Parce que a okoma ko protéger parce qu'on lingata perdre yo. Et beaucoup de femmes ba komi siko ko kasande ti ba mibali nakuta na oyo, moete, nakuta na oyo, moete na yebisako bolingwa mobali. So mobali alingio mama kongo. C'est-à-dire que au forcer même te po na ban en fait. Parce que bolingwa ne bando couler ti pa ba naï. Et ça facile en fait. L'amour de l'homme c'est facile parce que quand l'homme t'aime, c'est-à-dire que comme il faut couler nanda en fait, au vivre bonheur. Parce que au plus le l'autre côté, parce que au banda ko la mukanatongo, c'est-à-dire que ce que senga ke bitumba okende parce que il faut bozanaï. Mais ceux qui ont moins so comme ko pèse ça plus. L'homme n'a pas non parce que l'effort c'est à l'homme, c'est pas à la femme. Et na comme on comprend te bande ko na bo yabasi bo komi na ba effort moko na oyebisa bino mama kongo. Donc c'est-à-dire que yango on mani gigolo mama kongo, à ça qui est fort hein parce qu'il y a dit que eh ben moi je ne suis pas là en fait, toi tu fais ce que tu. Mais l'homme qui aime, c'est-à-dire que yo moi sindeti okomi parce que c'est à lui de faire. Bon et puis c'est là qu'on a 50, ah ozwanga pesa lobi, il faut ndaku na balia, il faut bazange le côté, il faut que je bosse. Parce que azomona kaka ke il faut famille zala bien, il faut ba avancer. Yati kala na abamba coupé, yati kala na lipapa, mais moi si nae na bana na eba lia. Ndaku ne ko zanga te mama bolia ki bana bozala ki parce que il est focalisé sur son foyer. Mobalo alingi yote ba pamba parce que mona ça ne sert à rien de rester à la maison. O sala boy boyete, o lamba na boyi, o sala boy nite. Mais mobalo alingi yo, ato lambi biloko e mati soupo biso mama. Balamba boyete, soupu ba dozara boy. Aro luka biso va kende koye kola y a pas de souci parce que je t'aime. Parce que ebelo ni Hollande. Parce que la femme azaka bonheur, aza joyeux. Vous comprenez, c'est lui qui trouve une bonne, c'est-à-dire que l'homme il a cherché, et il a trouvé. Et quand l'homme trouve, c'est-à-dire qu'il reste. Mais c'est pas à la femme de trouver pour rester, non, c'est à l'homme de trouver pour rester. Et le jour vous comprendre nango, bon mona ke ba mibali na bino bando tikala. Mais so vous comprendre nango te, bo bando perdre ka mibali. Et comme okeka lo kwa ngembo, bo bando yaka toujours na ba réseaux sociaux. Nga na trouva bonheur nga na fanda. Ça fait 10 ans to kenaye, to ani 4 ba. Na mona ke sika okete, retourne ndaku na mona libande komelanga mabe. Boite talinga te parce que j'ai ma femme, il me fait mon bonheur. To soana te, eza normal parce que akoma minanga. Akoma nyoso nanga il faut na soa naye parce que na master musute na okeko soani ça to soani na to sisi to bongisi to soani na to sidisi ezande nini lobi ande nini parce que to komi focaliser sur nous en fait et c'est ça l'homme et bon mona ke même bana poto bati ba mibali ba mama bonyo kama to mibali mais bot soko robenga mibali tala moi na 5 ans olobi dans 15 ans akoma na 20 ans akoma mobali otali su mupanzi na boti ba yana ba mama musu botaka ba mibali siko osa ndeni erolo ba oye na réseaux sociaux matina live mama kon mibali penato lembi mais yo moko na 5 bana mibali na ndako c'est-à-dire que tala 5 bana na mibali ba osa ni na bana ba tupe lobi to poser ba question na te parce que o mona bango bana mais soki yo po pesi ya bo mama te yango na biso ko mama kongo bo mona ba papa ya papa ya mibali na bino ba yaka te mais mingi bana ba yaka ba mama ya mibali na bino mais baba basi lokwa bino mais parce que apesa moi en éducation pas quitter côté yango mona biso ba papa total ratota bino na musika vous comprenez parce que la construction de l'homme c'est la femme et la mobilité c'est la femme en fait parce que ce qui ba mama bino ba mama bobota biso mibali bozo faire respecter bo yebisa biso to respectera baso to kekokutana oromona ke to bando respecter mais beaucoup de mamans ceux qui moi na moi mobile à sali mabe pour nga yo poza maman au moins au côté là pourquoi parce que bino ba maman bo organiser toujours au côté la biso ba mibali na yeba te e uta côté parce que ba to ba sa ba lelo ba mibali ba koma ba tete biso mibali te za bino ba maman parce que bino besoin responsabilité na biso
bino mbola kisabite mwana nga mobali nini ni soko pa mekyo kenya okuta na mwasi mususu mingi bane balobango bana basi mais ba papa mona ba papa tozara batani mais au moins so mbaye bise mwana sali bêtise to silika poani au moins osiliko bi mais pourquoi sali bongo malgré papa ya muso bana mibale mais ganglo a pekisio lokwana mais maman lobani atikela nga mwana po amwana nga mobali tika soko mufia na sakane pe tika mingi ba mama to yebi biso sto botama na ba mama to yebi ndeni bande ko protéger même ngapi mama biso ande ko côté là mais moi-même j'ai compris que ce que je faisais c'est pas bon je peux pas bêtise na bana basi parce que nga mope na bande ko basi ete inga c'est ça en fait mama kongo tozo beta mais batu ba pesa biso ka éducation ka ba mama batu ba côté là biso pe ka biso mi bala ka ba mama c'est quoi to sende ni mama kongo to c'est ce qu'on dit merci. Merci papa Fabien. Merci beaucoup d'intervention. J'ai vu les commentaires, les gens. Oh, kamto lo bango bandeko basi. Na lobi ango to c'est déjà 2 lives. Oui, comme 3e. On va pas continuer dessus. C'est à vous-même. Moi, je suis contre bino baso bozwa ko lela na réseaux sociaux. Bozwa ko bimisa ba mabami bali. Papa Fabien, il a tout dit. Na moi écoute mutunsu na ko matsate parce que tout a été dit. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Dans le bac dernièrement, les femmes, vous commencez à prendre trop la place des hommes. Moi aussi, je l'ai vécu, la famille. Quand j'ai pris place de l'homme, j'ai vu que cet homme-là, il n'est pas resté avec moi. Tout ce que j'avais fait, tous les biens que j'avais fait, ce mec-là, au contraire, il m'a détruit au sein de mes amis, au sein là où je vivais, dans un monde même respect moko, au fond na mboka moko, msusu ba ebi na bango na mabete, mais ya wuti pa msusu aye, ayeko panzabi no groupe bozalaki, abandi ko bimana baninga, tout ça et tout. Un homme qui t'aime, qui te respecte, il peut jamais faire des choses comme ça. Mobalo alinga kwa bi ke restaurant on a okende mwasi nanga trenaka awa ex nanga zalaka awa o moninga nae mais il ose ramener des coquettes des nini bwe c'est-à-dire que sans respect des hommes comme ça ils doivent même pas être dans vos vies. Vous pleurez parce que c'est vous qui prenez. Même Bible au botangaka parce que les Congolais la plupart bozaba chrétiens. On dit l'homme quittera et s'attachera. On dit pas que la femme quittera s'attachera. On dit l'homme. C'est l'homme qui quitte. Donc, c'est-à-dire que c'est l'homme qui vient vers toi. Bino bokomaka so kaka maman na sepeli na yo aux huiles devant. Bokomo sala bongo pour la concurrence. Bokomo sala bongo zo kantsaki ngana na bambongo na kanga mobali na kanga boyeboye comme ça moi si mswa ya te maman bambongo wango eza combien? Bambongo wango eza combien? On voit déjà un homme qui t'aime. Bota par exemple oyo même papa mtatu koloba même de kona bande kona biso msusu oba odie bimaki obozo finga na mibal bobito limbisa bango tout ça na ba Vanessa reprenez-vous réfléchissez Vanessa reprenez-vous réfléchissez obi mobali soki alingi mwasi bandeko mobala koko ya poto so makanisine eza pa na yo ata tika yo na fond ya ba Kongo na suka kuna leka matadi leka boma kuna akotinda batu bakendo luka yo okoma esika ya za mais soki peza ya yote ata bo forcer ndenge nini yango basi msubo yaka entela botolinga libala ba botoli binote ezaki destin na hote yo kabwani koto ope kuna kabwani batwana mibale bake kutana eza destin na bango bole la poani boza basi ali boso te na zolo bango bobengisi mibali na poto mibali pe babengisa basi na poto ezali oke babota ba konsoma pe bolingo me bakabwana soko kabwani na mutu lo baka eza destin na yo te c'est tout point barre ole bofanda kananda ko bozo forcer bolingo bozo swana Babiso to boti bana mibale, on peut pas tolérer même babino bozana bana mibale. Moi des fois je ne comprends pas les femmes qui viennent à matinée na live azwa ko dénigrer mibali, mais nanda kuda zana bana mibale. Oh lobi ba ko ba mibale abatu. Bana ngo ba ko lambango Bana ngo siko yota ngozo dénigrer bana mibali. Nanda kuno zana mwana mobile, ozo isa mwana ngo nini pona lobi. Ozo ebisa mwana ngo ebele boza wana bozo kotungisa ba belle fille na bio na mabala soki mwana no asali mwana bato amwasi mabe yoke kokota bota kaka bokilo ya Mervin bota conseil azopesa mwana ye mama o paza na bana basi na ndako mazobenga mwana moninga bon
yo za na bana basi oyebi lobi na bango te peut-être le loba za ya kozanga mais lobi bakokozwa mais tant osimbi téléphone ozo solo na mwana na yo ya mobali ozo benga mwana moninga ya mwasi ozo benga e pont otalita bola mwasali na mwana na ote peu importe mabe parents solandeni mais soki papa bomoni na batu nyonso tu me avinga fingaki na belle famille na ye asimbe beau père na ete bokilo na mobali asimbaki te asimbeka bato baki ko dénigrer ye malgré bola mwasalaki parents à bongo te parents à la bongo te basi belé basana ba erreur mais bazo ya awawa ba mibali moi c'est mususu aza omona ka façon na ya kolobela na réseaux sociaux mazwa ko finga mwana mobali otali bi mais moi so na couple azaka ndenge nini